Mbote na balandi nyonso ya Dasa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission. Le lotoye libino Emani, comédienne Bino Emani Elongo na star, la star du moment, Linda Coach, la fille chérie de Mams Beka Masila Bisa Lupomba Sen. Wana tozomona bazana kati ya tournage ya film ya révélation de makambo, révélation de ezopesa makambo ba oyo nanu bobandi kotala film na biso te, s'il vous plaît boki mambango na SB officiel, Sila Bisalu officiel, bota la révélation na biso tongi totuna eske Emani akolimbisa Linda, eske Junior akozala capable lokola bango balingi koyoka Linda te bapesi Linda faute nyonso, eske Junior akozala capable ya koloba vérité ke Linda aza na ye innocente, mabe a Linda ezalaki kaka parce que abombaki vérité. Est-ce que Junior aya koloba nini ko se passé na épisode na biso numéro 8 parce que to moni Sylvia asali be fort nyonso, mais mama Jeanne boy koyoka ye Emani pa boy koyoka ye babengani. Est-ce que Emani akolimbisa Linda Coach? Bandeko nanga awa eza nde somo oyo ozotala révélation te, eza kaka te mpona babakuku bino nyonso oyo bolinga ba théâtre ya kitoko mpona epeso ba makasi mpona esalo ba bien epeso donc fortifié ototala lokola ba mateya me na théâtre nango ya kaka na SB okozala décidé parce que awa biso nde musala tozo continuer toujours opération toutes les abakou opération eza ba 200K. Pourquoi pas to comme na ba 1 million? Pourquoi pas to le capé ba 1 million? Toza capable, pas de distraction les abakou, pas de distraction, to longo la distraction, to partager film na biso, to continuer kotala. Pourquoi pas to comme 2 millions, 2000 abonnés? Pourquoi pas? Donc bozala wana branché, bo consommer film na biso. Est-ce que Linda ko limbisa? Est-ce que Emani ko limbisa Linda? Parce que j'aime eza nango ya Junior te, eza j'aime ya Emani. Donc bozala wana branché, bo s'abonner massivement na kati ya Dasa Temo TV. Rendez-vous 18h30.